Shalom, shalom, shalom. Baningami bana nzambe nyonso to pamboli bino lisusu esika oyo bozali. Bozolanda biso, bandeko bozolanda biso na internet, bandeko bozolanda biso na télévision. Nzambe apambola bino to uti kobondela makasi na pokwa lelo. Tozaki na basije oyo etali kozongela lisusu nzambe. Yana bato yo kolemba ekoti bango bolembu ezui batu. Omona ke posa kosambeleza lisusu te bato bazomi pesa suna makambo ya nzambe te bakomi kozonga sima nakena luka nakende misala nanga okende makambo baninga okota masanga muziki okende koluka mbongo sala boye mais ya nzambe za sune sikate ya solo botikala te na maloba ya ba prophète. C'est ça message na biso lelo ba prophète ebele bazo bungisa bato ndenge na mukanda ya Jérémie 23 na nguya nyonso ya Israël alobi boye bolanda maloba ya ba prophète te eza maloba oyo ya lukuta oyo baza kokosa bino bato ebele bana ba prophétie oyo ekokisami te pe ekotikala kokisama te ozo zelango ata 20 ans 10 ans na ebi mwasi moko aloba nanga maman vraiment naza na passe na motema parce que prophète moi pesanga message abi futa 400 na futi futa 300 na futi o omoni kutumbanda na wana kokufa yo mto récupérer libala kutu der boye siko na simbaka prophétie na bando pesa babiloko na sala na zelamba ndanga kufa na ete baninga mi omoninga mona seki donc ba prophétie à lukuta ngabi ozela ete akufa pété parce que ba pesa ki prophétie à lukuta comment ozela ba pesa prophétie ozela mutu akufa po yozo libala wana non baninga mi bato bele bazo tambo na ba prophétie à lukuta donc ekoko kisamate ekotika la pe ko kisamate na bomo inayo ba faux prophètes oyo Bible lobi bokoyeba bango a partir ya misala na bango bango batambola kaka na ba prophétie oyo ezokabola bato ba prophétie oyo ezaka pesa autant sala autant boye ba faux prophétie oyo ezako encourager bato na mabe omona osala kindumba ya zo biso ke nzamba opambola yo kota ndako banganga azo biso ke nzambe ya kopambola yo osala kano masumu betsaka bazeke osa bazo biso ke nzambe akopambola yo non Yesu ayaki pona batu mabe mais atikala pona batu mabe te donc atikala pona bato yo bazaki mabe babongoli mitema komi ba Kristo ndaza pona bango mais soko zaka mutu mabe ozate ku Yesu atikali pona yo esengeli kobongo na motema ko changer bizalili azanzambe oyo alimbisaka masumu ya batu pe alingaka teke batu batika na kati ya masumu il faut ko sala keba et puis batu ebele ya batu basenga prophétie prophète sakolanga prophète lobelanga nan yango zo mona ba prophétie ngo ezokokisa mate o nyoso ba prophète osenga ba pesa yo ba prophète alelo ya ba télévision yo ka o na moni yo boy na moni kingani boy sali boy koti boy leki boy ya o mona batu bazolanda ka mopepe ya ba prophétie non prophétie ya solo ezali loba ya nzambe pe soki nzambe alinga lobela yo kosenga te oye utie pa nzambe eyeba na kamoninga mi pe okomona ngo ekokokisama même ata eumeli et puis prophétie ya nzambe ya na basigne prophétie utie pa nzambe okoyoka ngo ke utie pa nzambe bosala ke ba parce que ba faux prophète basé belé ba prophétie ezo troubler batu ezo kabola batu mabale belé kufi likolo ba prophétie mobali noza na kindoki ana ba semence et moi si noza na kindoki ana ba semence donc makambona e kaboli batu et tie batu na confusion mutu so komota moi si nebo na mbeto azo banga moi si atala mobali nebo azo banga omona o mwana aso sutukara butu mwana na ndoki siko na bana bakomi na ba problème donc moi mwana sata mouvement mso ezate parce que prophète alobaki apesa ki ba signe mais sorcellerie eza lokola maladie il faut que même mwana en église ko sambela pona ye comment ba pesa ka ba prophétie bazana moya ko délivrer batoté Yesu abondela ki pona bato bazana milieu mabe abengana ki milieu mabe bazaki libérer de ceux qui mutu bazana milieu mabe c'est qui faza libérer faut délivrance ekota mutu wana kombo na Yesu vrai prophète akobondela pona mutu et puis akoluka bato ba kabonate akoluka te ba trouble kota
mais ce qui est comme ba trouble ba to ba kabwana makambi beba aza sous prophète ya soloté il faut que ça la keba baningami na lobaki muko mususu tala peta dami église ozo ke no sambela tala peta dami ya muto ozo landa mateya na ye senga pe pa nzambe nzambe akolobela bino Jérémie 33:3 lobi ke benganga na koyanola yo et na ko annoncer makambo minene pe na ko révéler bino makambo yo eza caché donc nzambe aza pour na ko révéler bino makambo e bombani akofongola misu ya batu po bayeba makambo batikala koyeba te basosola onon batikala kososola te bamona o batikala komona te donc tango zo senga nzambe na bozindo azana pona kofongola yo azana pona kolobela yo azana pona kotaliso mabombami baninga mito komi na tango moko ya mabe mingi o Ephésiens za koloba ke mikolo komi mabe wela tango bozala mayele bosalisa batango na bino misala malamu kozala zoba te mezala mayele parce que mabe eza koya mingi pe batu bazo kola mingi na mabe me batu bazo kola na malamu te mabe ezo yezo tonga mbangu me malamu moye tonga eza te parce que batu so balingi mabe so ba bi kuna bazo bimisa mbongo batu bake kuna bazo bikola batu bake kuna bazo sangisa nzoto bozo coucher na mibali bozo bazemi basi batondani kuna eza mawa parce que basi belé lelo ozolandanga osangisa nzoto na nganga na faux prophète otika pe ko botate mais ozo malédiction bilenge pe belé ya bana basi oto na longolo bututu mais nzoka ne batikelo bututu libala ngo pe yate ozano koma komona ba femme de nuit ba mari de nuit parce que osangisa nzoto na ba sirène osangisa nzoto na ba ndoki batatiwa bato mai yango koma komona mibali ya butu koma komona basi ya butu yo bandoto eza kaka o voyager au Bali fête ezana butu mina moi fête ezate voyage ça maka na butu na bandoto mina ndenga bozano na voyage te donc au mona makambo ya malamu kana tenga butu na ndoto do bakoma ko utiliser yo okoma no esalelo ya bandoki olota kozo pumbwa ozo voyager ozo kende boy non oza un problème à délivrance oninga mi foko yeba osangisa kinzoto na nani okanga makina nani obotami na famille ni okoli lolenge nini nyonso wana eza ko compter pour la délivrance ya vie na yo okomona ki bapesa kombo ya kingani siko makambo ezake pa mutu wana bapesa kombo nyonso ezuyo peut-être bapesa kombo ya mwasi boko abalate abotate akolaka bo vie na ye histoire na ye bazolo bati akufaki atikani mwana na mokili yo poko mi kotala vie nozo mona ki ozoke déjà 30 ans 30 quelques libalate kobota pété faut ko sala keba faut que le cas de délivrance et puis que changer combo parce que ba lien ezali ba réclamation ezali soko tali makambo ezaki pa ya Abraham azaki na mwasi na ye bazui temps babota ki no kité tango azui Isaac pe komi na tour na ye abali Rebecca ye pa komaki na problème bazwa ki bana no kité baningami il faut que tala makambo elanda na ka ezali tata zaki mutu ya basi ebele bana pe bobotami bokomika mibali o bazana basi ebele nde bayela abino po mona mobali ya yo moko bo problème yo mona mibali ya batu nde bayaka mususu amona ngo kwa succès non fozo mobali ya yo moko bala ke mobali azana mwasi na ye ozalaka na kimia te il faut que lukelango vraiment délivrance ozolandanga na internet olandanga na télévision numéro de téléphone ezali 082 23 44 233 Bon, s'abonner à la page na biso Facebook et ça na combo ya Jésus réponse officielle. Donc page wane ko permettre bino ko landa biso ba prière butumoi neto le kaka na ba prière ya en ligne. Église eza na Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêt Chibango. Soko commune arrêt Chibango okomona kini marché en face wana moni panneau na biso otunika Bundi 88 en face ya la police ndak moko ya pembe bleu yangwana. Boya vraiment belé pour la colonne de prière de délivrance chaque mercredi à 15h. Nayambaka chaque mardi de 9h à 18h. Conditions à la rater, barrières à la caté. Ozana Kinshasa, Luka Mama Lombango, Kozelate Olandanga na télévision, Olandanga na internet, non, Lukanga Tokutana. Makamusu Fobi, Misafo Solola. Moninga mi pose à délivrance, ozo souffrir même na se apongi. Omona bandoto mabe ya liwa ya ba cercueil batu balanda kayo babitumba o remarka ozo coucher na mibali na basi ozo sutuka pe omoni ke wi loko lala kina mobile ko lala kina mwasi yozo mona on normal eza mabe eloko ne ko permettre vie na yo engengate oza toujours na kati ya molili
parce que ba femme de nuit ba mari de nuit ba telemelaka ba vie ya bato ya milimo mabe ya ba démon ya ba esprit et sengeli ozulango délivrance yango zo mo même na makambo zo sala ezo simbate comme si makambo tout ezo tourner sika moko oza musala nzambe oza na likabo me likabo ezo simbate osala ba prière comme si nzamba boya yo alingane batu mususu non faut kolinga kokota na profondeur koyeba pourquoi makambo ezo umela pona ni mambo ezo simbate pona nini osala ka ba jeûne ba prière kozwa ka réponse te oui balukela nzambe na lolenge wana batuna ka pe mituna bakota ka pe na lolenge ya dimension mususu ya kosola na nzambe ko bana kotuna ye vraiment mituna pona koyeba to ko pusa na pe pa ina basali na nzambe mususu babondela pona yo po banzela na yo pe efungwama. Donc c'est ça baningami message o esunga bino nzambe alobi bolanda te ba prophète ba prophétie na bango eza ya lukuta bato basakola na babalabala basakola na babis basakolaka na bakwe ya bandako keba mona moko asayebisanga mama omona na kela zwi makambo ndako na biso na yebisi prophète na pesi ba technique nyonso ya ndako na biso ale prophète akoya apesi ngai soki liyeboso eloko nini toke to kundi na ndako après mbongo tango ba famille bakobimisa bakaboli na prophète ta makambo de diable azosala ba esa bino ndako na bino za ba demo bakundi liyebo bakundi soki nini nyao soki nini zoka nde batu bana ndako nde bapesi secret et puis bazui ba bakundi tant prophète akoya bimisi bolobi o nguya miracle bokeba na biloko ezomona na miso Satan akomi mabe makasi alangwe penza mabe pona ko bebisa ba vie ya bato bakomi kotina même bato ya mibimba po baya ko détruire bandako na bino na yo mutu ba prophète basalelaka ke mi komisa liboma apo bima ko bika mboso koma liboma ya solo nzambe basakana kana ete likolo mbongo nzambe basakana kana ete na bato boyaka o oza aveugle oza soki ebosono okosi ya lukuta ba pesio moko soko tika la kaka bongo parce que za ba faux prophète ba faux pasteur o bazonga ko bebisa sangwa miracle ya solo oyo ke biso to teisa ngomala mutu ayeye moko atatoli mune na nzambe nazo pambola nzambe na bandundu ville nzambe na biso azwa lokumu na yebite soki bandeko ya régie ba komona biso ba image wana tant boko montant ba bato bazo témoigner a mutu avanda kaka biso to ba pa to yika na ville kaka bato quartier ba yebike mutu azaki aveugle ba moni abiki mutu azaki kotambola te ba moni atamboli ba yebike mutu azaki liboma bato so ba moni ndenge liboma esili c'est ça miracle nzambe ke boko zo bato bazala bamboka nini bazala ba quartier nini boyina bango siko bato bongo foko keba balukaka mbongo na ndenga mabete et puis basakana kana komba nzambe te ba prophète musu bazali ko pelisa ba moto awa e ba kufa liwa ya mabe abandai ka kotala bato aboyi apelisi moto azokota libulu bato bazosopele mai bato bazoganga bazosepela mais liwa na ezaki ya mabe foko keba baningani nzambe basakana kana ete soko za na prophétie te kolobate te ya sango malamu nzambe akopesa succès te kapo oza ko prophétiser non succès ya nzambe e ya na nyonso eza ya nzambe pona biso basali na ye okote aka iloba na nzambe ozwi succès okokota ka jeune de prière nde mama 100 jours akota ne ka jeune kaka na kili nanga mokili mombe yebinga moninga mi nzambe akosala ata na kokoma kaka soko koma bien mon frère même quand na modération même na intercession nzambe akoyi kotombola yo bosala keba baningami mabe komi ebele bato bakanisi nzela ya makambo nzambe neza nzela mombongo ya bien faut ko sa keba nyonso eke na butu emona na kana poli eloko moko te ya mabe kozipama non suka suka koyebana oyo aza likolo azomona ndenge moko botika ya mabe na malamu ekola esika moko ye monde mto apikolo ya mabe do mabe wana nyonso ekopikwama nzambe akobimisa basekele nyonso baningani mutu nyonso azolanda ngai yo mto lingaka kolanda baprofete mpona baprophétie tika bondela nzambe akoloba akosalisa yo prophétie echangeaka vie ya mutu moko te eloko echangeaka vie ya mutu eza liloba na nzambe ntango oyoki yango obongoli motema otie na mosala vino ekochange nzambe alobela biso na baprofete ya solo baprophétie mpo akoki koke biso eloko moko ekoya to akoki kotala so makambo eleka to akoki kolobela bolamu moko eza koya liboso na yo c'est ça ntina prophétie
mais comité le quoi bunganga oh lati caleçon noir ozana sous-vêtement soki ya nini olati soutien couleur boy tombola mbeto komona oza kuna na bar ozo sala boy bato bazolanda ka mipepe Yesu azakoya baningami tovanda kati na liloba ya Nzambe totikala mabolongo na se na losambo ba ana bakendaka na ba prière ana zaki na kaya makasi mwasi azobota te soko tangi histoire ya ana na 1 Samuel okomona ndenge ni Bible lobi ke motema ana ekomaki na bololo azaki na mbanda na ndako mbanda azobota me ya azobota te bolingo mobali ekomaki kosunga su ana te parce que akomaki na bololo na motema me ana kendaki ka na église ana kendaki ka na ndako anza akotaki na silo ake koluka Nzambe na Israël aboyi kolia aboyi komela ake kuna kolela kopasola motema na ye haleluya nga azokama bino basi lelo bolinga okota banganga bolinga ko ko coucher na bato oh basi sokolo nzoto polonga bututu bakeno tine bale na butu yaya basi ebele babomisi mibali na bango babomisi pe ba famille lelo komi koma lista bato ya famille boy to boma mutu te tango ka okomi opesi bato bakei tango yozo koma ozo pesa biso maki oyebite ke maki eza déjà bana yaka na soso oke na soso bakati mutu basopelo makila ba musu basokoli bango na bibali na ba minuit yo mo ozo mona te ke ozo boma vi na yo moninga mi okozwa libala na biloko na te okozwa pe kobota na makambo na te luka Nzambe akopesa o mobali ya vi na opo etula pa Nzambe azala te ekomba pe pa Nzambe azana yete mutu apasi pe pa Nzambe azate azan Nzambe ya bazui alongola kabobola akomisa ngo bozui alongoli pasi ekomi bomengo Nzambe otondimeli baningami azale tout puissant gardez silence comme peuple à Israël ndenge makomeza koloba bo gardez silence Nzambe emoko akobunda pona bino na livre ya Exode chapitre 14 verset 14 Nzambe emoko akobunda azana force ya kobundela biso azana ba moyen nyonso ya eko sala po biso tozala sauver a épargner biso na ba danger moningami message na ngeza ke zongela makasi ya bonzambe kati na yo zongela vie ya prière pelisa moto alo sambo na ndako na yo na bomo ina yo moko banda ko sambela obanda ko kende église okenda sute ozai ko saela Nzambe osaela su Nzambe te okomaka muto ko critiquer ba pasteur ba église mais keba ba église a solo ezali ba pasteur a solo baza ozo malédiction na vie zongela lo sambo bisiko zali zongela Nzambe bisiko zali banga Nzambe bisiko zali ngalo ba mobola ate biso nyonso tozana makabu o Nzambe apesi toana ba capacité o Nzambe atie kati na biso moningami wane loko moko sala pe o vivre sans kokende banda kwanganga kosala kindumba koyiba yo mto mesana koyiba mabe mukomso kokufa liwa moko ya mabe moningami tika tokolele pa Nzambe na prière oyo Nzambe akota likambo na yo soki nyongo apeso makoki ofuta soki eza maladi abikisa yo ya mikakatano ozwa solution moningami bandeko balanda na télévision boko benga biso na ba numéro eza affiché na ba télévision na bino 082 23 44 233 tozana bundi 88 na bandal bisengo arrêti bangu référence ezali kin marché comme on a déjà pendant na biso na arrêti bangu wana tunaka église mama sanjo bakolakisa wa moninga mi chaque mercredi tozo zero na prière de délivrance na 15h vendredi za kilt munene oyo ezaka ya enseignement dimanche tokotaka tongo na témoignage na louange toyokaka pe maloba ya mapamboli de 7h à 11h donc oza Jésus réponse à kalolembana zongela Nzambe obungana zongela Nzambe okomona ke Nzambe oyo akosala lisusu ndenga sala kiliboso pona yo bandeko bola ndanga na internet bokoki ko s'abonner na page na sur Facebook to bopanzi pe sango oyo ya page oyo ya Facebook Jésus réponse officielle même bande kwa télévision au betika na Facebook na au Jésus réponse officielle comme ça bo s'abonner bo tina bato bebele ba s'abonner pour tout ça la prière en ligne ceux qui pour lingi to ko na groupe ya Jésus réponse ya prière et zali na numéro ya 82 23 44 233 et za WhatsApp pour ko komela biso ko tindi ba numéro to ko na groupe ya prière
pour tout sambelaka ensemble na bino mikolo nyonso. Vraiment message oyo esunga mutu nyonso bolinga koyoka ba prophétie wana te de tolobi na Jérémie 23:16 baza bato lukuta bazo kosa bino nzambe alobi bolanda ba prophétie na bango te ba faux prophète bazo pesa bino ba prophétie masakoli ya lukuta oyo uti nango epanzambe te oyo yika na makanisi na bango moko ba fabriquer et balingi baye ba vie na bino baye ba quartier ovandaka baye ba venue ovandaka basi ba solo na bato ndaku na yo yo koyeba te o prophète apesinga ba précision ayebisinga na vandaka na matonge na veni songolo pakala kingani asi ayeba ina bato bazaki wana bato kutu ya o bayebi o bazana ndako bazana lopango basi bateka kinyonso ale bazui yango babandi kopesa bino ba prophétie tala diable ndazo sakana bino tamba ko bapesa autant de boye yo bandi kopesa bapesa ba précision non 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 bo sala ka ba donna bino l'église na volonté okomona bénédiction salela nzambe pesa moko na zo midim na yo sala offrande na volonté na yo oyebi ke fona sala attaque moi na nzambe eza na bénédiction baningami mais soki ko bakomi ko senga bino e poto sali boy bokomo sala ngona ndenga bomoto nyonso wana eza nango biloko apamba yango mingi bazela mapamboli eyate bazela ba retour eyate opesela ka ndenge nini osala ka ndenge nini même bible lobit bozo ate po boyebi ko sambela te bozo sambela mabe yango bomona te ba réponse po boyebi ko senga te bible lobi yango po bozo senga mabe bolanda kanzela nzambe ndenge nini bato bokuta na bango baza ba prophète solo ba pasteur solo ba église bokoti ya ba église solo sikozo condamner nzambe ndenge nini nzambe apimela mutu te o ya lobi akokisaka o ye utie pa na ye ezalaka ya solo mais ya yo wana ezoko samate est-ce que za nzambe prière no sala ka est-ce que nzambe yoka to yoka te makambo sala ka lobi ya mabe so tubela oleka na ba délivrance toté parce que ezana ba barrière ezana ba réclamation makambo ezo réclamer mutu o ezo bloquer mutu ngaza mutu ya oyo na likabwa délivrance makasi na ngolo nzambe nzambe pa asali mingi na nzela na ngana makambo délivrance pona ba famille ebele mokili mobimba na yebi déjà mingi ebele koleka ndeko moko samoninga maman ba bisenge pa na vraiment ko rater parce que yo penze za vraiment pam na yaki ngana kufela ka bana simba bana te déjà ce qui 3 fois 4 fois mais na komi pe oui c'est vrai na juième na prière na yo mais na ke ko bota boyeze mengo susu et mwana ngwa kufi ndina lebite na tuna mama malela balbake pa na ye e mabe ko zala tingabi est-ce que tango yake pa na nga c'est vrai oyambi na lisanga ozi ko bota est-ce que osola nanga osala kirda otubela masum ezana eloko mo ezakati na yo yebisa na vie na yo zona no kimia abandi ko yebisanga papa oh mama moko mususu kutu avant makambo nyonso na salaka na kutana mobali moko et puis to kutani na juième ya bino zo mwana wana kende ko kunda ye donc to sa makambo simi balé na zo mwana ke kunda cimetière na ndenge nanga na boma nanga na kunda na zipa na cha siko mutu wana mutu ya misala mabe donc ça ko bato mo ba sacrifier mwana moko siko ngabi moni kama no sala comme tubela te molimo mwana wana ezotelemelo moyo ozo mwana mokili osimba mwana et ate parce que ozo mwana moko mokili no bwaka na etinda ya mutu moko so azaki ndoki so azaki nani bana paso ba yiko kushena batata mikolo ba yiko kushena ba mama mikolo ba frère bazo zo kabino bana na mabumu ba ko chana ba sacrifice na bango kindoki bato ba science occulte yo zana no elenge tango ko matanga ko bota boye e komi le problème moi mobile okomi po botsa moi si boye komi na problème zo kando bi mama ya mukolo ayiba ode ba semence tout akenda nango otikala bongo et tant on a sali mona moi so prière abondeli pona na bisikolo ko tubeli nzambe ayokilo mawa to bengani molimo réclamation et na bisiko ko zoazem ko simba moi lelo za bana 4 ayaka na bango na église a milongo bazo baluka bazo dendana bango akufela lisu mona te yo pe ko za pe na problème moko okoza pe na problème moko yango zo mona ke makambo lezo simba te banda oza bisiko zali okotsa ba demande ya yo apesa ka réponse te mais batumsu bake bazu mukanda bake bazu musala malo baninga mabala ba changement mais yo zaka même modèle et cause ali sumu na ote ya baboti pete okam na nzambe mais cause la peli sumu na yo pe ya libota na yo réclamation moko pe ezolanda yo nyonso na foko solola
benganga na 082 23 44 233. Soko sosoli message benganga. Message ezaka benga maman. Benga wa bino intercesseuse mondiale oyo nzambe ya tia pona kobondela pona bino. Obo ebike mokili mobimba bazana ba témoignage. Ata tolobi na 100 personnes 99 bakoloba amen. Ata moko lobi non mais 99 bako témoigner. Nzambe ya maman Malela Londi, Jésus-Christ de Nazareth. A Kangola abiki ça a changé ma vie à bato. A pesinini te voyage te musala te bato ba sécurité ba malade silate a tombola batute a bibisa ba konzite nzambo nini asala te à travers musali na na losambo. Il y a 100 jours de jeûne de prière baningami. Oh Seigneur, benganga na 082 23 44 233. Komelanga na WhatsApp na même numéro 82 23 44 233. Bande kwa télévision numéro nanga yango les affichés. Bon s'abonner pe na page ya Facebook Jésus Réponse officielle. S'abonner petit na batuba s'abonner na Jésus Réponse officielle. Zambe apambola bino message nanga to suki si awa na tikelo temps ya kobenganga to meka ko solola. Olimu na Zambe a révélé bino makambo. Nini eza caché, nini bombani. Nini obosana nini oyebi lisusu te pourquoi makambo ezo simba te oli mosanta zo sa mosala sikoyo parce que tu as pour sa solution likamoko te kotika libela seko na seko non o aza seko na seko ezaka nzambe miyoka na yo kozala seko na seko te il faut échanger abakisa biso bamvula ya ko vivre na sena moyi nzambe na biso asala biso ngolu ya kolongola kufa kolongola maladi mikakata nzambe na biso ngana benga kayebo boto papa malamu azawana pona kosala nyonso pona biso ya kobongo na kate akochangeaka na ete mais aza pona kobongola lolenge na biso pa aza pona kochanger biso na tango nyonso. Alléluia. Tozo bondela oh Jésus oya kosala opération sans cicatrice oya zana ba pièce de rechange ye wana aza ko délivrer ba oya ye aza ko changer ba vie ya bana na ye nzambe ya délivrance oya za guérison miracle o ramana shakara bakondo moninga mi banda ko sambele longo na ngambi pa yozali na kombo na Yesu bondele longo na mobondeli ya bikolo pe ya mabota sala na no prière ya pardon ozo sala repentance ozo lela Bible lobito pasola mitema bilamba te tala osala nini olongola zemi olongolisa mutu zemi okenda kotika mutu moko alongola zemi ekomi pe problème na yo ozwi pe malédiction na parce que accompagnaka kisongolo pakala opesaka mbongo no po mutu aboma okosela batu makambo ebebisela batu ba problème batu bakoma na ba problème ebele na vie sambela nzambe ayokelo mawa sambela senga bolimbisi alléluia Seigneur mona moko na moko Bible lobi ata masumu eteli lokola makile ko petola yango ekokoma pembe lokola ba poswa meme lokola mapata nzambe yokela bano mawa limbisa mutu nyonso asosoli na minute oyo na sengi penza mawano ekita nzambe na biso ya boboto makile sopanaki pona masumu na biso mobalo yaki pona ko libérer peuple na ye yaki ko pasola ordonnance ya condamnation kozali susu pona ko séparer ba oya yo na mabe pe koboma ba mariage nyonso ya mabe ya satana oyo ekotaki na vie ya bana na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth bazala séparer na ba engagement nyonso ya molili makambutu ekangaki bango e blokaki bango bakangola manango na pokwa lelo na ngongo bazolanda émission oyo bisika nyonso bazali na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oninga mi bipa nyonso landinga na ngonga nyonso landinga parce que émission ekoleka butu ekoleka moyo ekoleka tongo bolandinga na bamboke keseni sikoyo yebake lipamboli ezala ngambu na yo benganga to solola benga wayo intercesseuse mondiale Mama Malela Londi oyo nzambe atia makabu nyonso kati na ye pona kosungama na peuple na ye na tinda mika pona kobondela pona yo soki ya yo nzambe asali te yanga asalaka arataka te akorate jamais na kana yo benga vraiment to solola Bible lobi oyo ebomba ina kati ezoboma mais oyo ebimi ezo libérer nzambe apambola bino okomeli biso
na page Nabiso na numéro ya 82 23 44 233 pour s'abonner na page Nabiso à Facebook Jésus Réponse officielle. Partagez, s'abonner. Amen.